nyonso ezalaka théâtre. Moto akokusa bino te élection kosalama. Okani ekosalama. Mbula ebeta bandoki baobima bakokuya bangonyo. Élection ekosalama. Anangaliemba Anasanga Mamba. Élection présidentielle. Vous en avez moto sauté. Azala Kama. Beso nyonso bana Kinshasa. Nabo bazana bandako. Nabo bazozela lobi babotama. Tokovote kaka Fachibe. Télévision. Okutana kana loba ke to monaki. Lelo to monani. Bitunami. Konjonambo. Monani. Otoatunate. To monaki yete. Bolo banabo yayakite. Maratsuka baya. Atango tozana ngo masolo eza mibale. Sécurité ya mbuga Congo kimia na kati ya ville ya Kinshasa pe kimia na kati ya Bananga ya mibale tokopona badepute députés nationaux, à députés provinciaux, à conseillers des communes. Kasi, nous sommes les élections. Mais maman élection, les alliés président de la République. Anangaliemba. Anasanga Mamba. Élection présidentielle. Vous en avez moto sauté. Azala Kama. Beso nyonso bana Kinshasa. Nabo bazana bandako. Nabo bazozela lobi babotama. Tokovote kaka Fachibe. Tokovote Fachibe tonkwana nini. Ekamunyote zakanatina na pe tokobimisa Fachibe toba na Congo. Ebandili ya manda batungisaki yemi. Oyebi ya? Tala mwa mikolo yo bambulo soki misaka. Mibale na ndambu nalo.
Kinshasa et Monani. Lokota Kinshasa et Monani banzele pe emo et Monani. Tozali kotambula na esengo. Maboko na poche. Les solo na monoko. Miso pezo komona monoko pezo moseka. Nabongote. Wana mobali atana likanisi ya malamu abongiza mbo. To vote Fatima. Nani azalaki kokuma awa na nzela oyo Zolanda oyo bato bataka kokuma lelo mingi bakotumba balopango awa mpe lopango ekomatata lokumu ne wana nani apesi lokumu awa ye amoni alobi bana Kongo bafandi kuna tofongola nzela mpe quartier ekoma lokumu oyo alingi kosala magasin asali hôpital osali biloko nyonso olingi osala alo bandeko mwana mobali bongo lokola Fatima totika ye okovote moto aya kokusa bino te élection kosalama okani ekosalama mbula eteta bandoki baobima bakokuya bangonyo élection ekosalama nakanisi bana na bino bazali bamosusu bazali awa oyo bazali te baexcuse ngai nakozwa temps natelemisa bango batata na bamama bamona bakandida oyo ya biso botelema awa Fachi 20, Tombo 220. Dolinza ya Aigle. Wenda, Sade Viva! Sade Viva! Sade Viva! Dolinza ya Aigle 221.
na théâtre. Madame, vous allez candidat conseiller municipal à commune Ngalema. Lelo tomoni autorité morale à CRD, Christophe Mbosso, Kodiapongo, à président de l'Assemblée nationale, ailleurs. Message à Memeli Bino et ni pour Bonabana Sangama. Message ya papa Christophe Mbosso pour Nabana Sangama Bezali. Toyaki lelo kota la visitation ya nzela ya Zolana. Oyezo kende pompage vers Kinsuka. Eza avantage na biso nyonso. Asengi na biso to voter massivement président de la République Ouaza numéro 20 ainsi que tous les membres ya CRD. Aza la députée nationale, aza la députée provinciale, na biso ba communal. Bo voter biso massivement. Eza eloko moko motuya o papa saleli biso. La yango to sepeli biso nyonso. Comme on a Maman Thérèse et Langou et Yolumbu, candidate communale na niveau Yangalema quartier à Joli Park. Photo bozomona ya maman, comme on a Maman Thérèse, Azali conseiller municipal ya commune Yangalema. Toza pe na sima ya papa Gilbert Mbosso, o Azali pe candidat député national na biso ya CRD na commune ya Ngalema. Po Ngalema évolué, toza na posa ya bato baza makasi bako aider biso to bongisa Ngalema. Alors soki toza na sima ya bato mibale pe ya na sima ya vision ya chef de l'État nde to ko avancer to ko bongisa commune na biso. Excellence, vous êtes venu à la cérémonie de présentation des candidats de la district de Lukunga par l'autorité morale Christophe Mbosso. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à la population? Non, le message, c'est un message de joie parce que ça fait très longtemps que ce quartier a été oublié. Et moi, je suis très honoré parce que c'est ici où je vis. Et nous avons plaidé auprès du président de l'Assemblée nationale de plaider à son tour au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat, que je souhaite une bonne victoire parce qu'il a fait preuve de la volonté du peuple. Il a démontré dans notre quartier ici, Sangamamba, très précisément, nous sommes à Promobat, on ne s'attendait pas que cette route pouvait être bétonnée. Comme il s'appelle Fachi Béton. La route est bétonnée, tout le monde peut circuler aisément, paisiblement, de Lupin jusqu'à Pompage. Une joie pour moi. Oh, il y a pesé le logo Yamke. Donc, on ici, ce Gazanango Ebele, à côté, ça paye les sous-so, il y a Ebela ou Kabila Biso. Ah, Wabito Tozar Nesengo. Bokana Biso, il y a Sangamamba, Okokiko, il y a Ernioso Lingi. Bongolo Kumunion, Solongonia, na Fachi Béton. Fachi Béton, Bana Baleli Okotoyo, Tozana Posana Yo, Bamona Yo na Misu, Pona Oyo Zosala Pona Biso. Kimia Ezala na Yo, Nzamba Batela Yo. Oya biso bavoa okozwango na Kitunga. Merci. Présence, il y a président de l'Assemblée nationale et autorité politique qui a CRD. Ezali on a compté la misala ndenge salamaki. Ezali une visite d'inspection. Avant Yemoko président de la République à Kita, aye compté la misala ngwe salami ndenge nini. Pe après c'est le banaba na Sangamamba. On a garder misala basali comment te protéger yango, comment te utiliser yango amona qui présence na ye awa. Honorable Honorine, vous êtes candidate à Lukunga, si je ne m'abuse pas. Autorité morale à CRD à la question la candidate. C'est quoi yon mo attend candidate. Message nous représente à bana Lukunga pe yangale mambo. Bon, Nazali candidate au niveau municipal. Mais Nazali, na candidat, Nazali pour soutenir Gilbert Mbosso au niveau national. Et l'ongona yé, Tozali pour travailler pour Sangamamba et Bunga. Les lotomoni, forage et bandit. Baminda et Kokita.
Pourquoi moi je suis là pour la toquer porte. Et c'est une solution que n'a pas sur tous en donc Ezali et Sengomakas. Et Sengomoune, en tout cas, tu peux être président de la République. Merci Mingi. Dans Moussala Asaleli Bisso. CRD viva! Viva! CRD viva! Viva! CRD viva! 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 Et le monde en bosso, le monde de Liboso, le monde de Massima. Ozali Béton. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.